image Banza sango ya Congo Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image ouais Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Mbote mingi na balanda 3W Panza Sango ya Congo, autrement dit Panza Sango Bilili, quand on est dans la carabine toujours, yango ya kobanda émission na pesa mbote na baye basunga ka mingi Panza Sango ya Congo, kobanda na mama na biso chouchou na tatila, vraiment azo sunga Panza Sango ya Congo moralement peu financièrement des alakaka chouchou na tatila vraiment ba bon séjour place aux alliés. Azalaka ye mon côté azalaka pena Igor Balou simple mais beau. Igor Balou simple mais beau. Beauté plus l'argent ba basunga kapanda Sango Congo et puis Patrick Malavengi Global Express. Balobi agence Global Express aux na Château Rouge na 25 rue Léon. Bazo ça la promotion, babi kilo au lieu de 10 € et comme na 8 €. Vraiment ndeko mwasi pe mobali ko hésiter te soza na carton na yo kotinda kolia kotinda okende na Global Express PM Express na Château Rouge rue Léon numéro 25 là okokuta moko lema Rifin lema pe okomona ye moko Patrick Malavengi le boss de Global Express. Alors mingi ya kolobeza na wote mingi ya koloba ezali pe nazana kanda pe nazana na kanda pe pinzati kasi na link kutsama mki moi point na makambo na biso entre nous les chroniqueurs, les journalistes, les comment bon biso tout la média quoi. Na ina tama point na média parce que na kanda makasi na babuzo ba uzoleka na média affaire rando vraiment et zo mi biso na kobunga musala to yaki to kotaki yango pona ko sala barando te mais tout ça to kotaki yango poto se pesande mitema ya bato kasi lelo na komona ekomi na niveau mosusu niveau ekomi vraiment na koyeba te toza wapi ndeko na ngai chouchou na tatila vraiment place ozali na ebité so ko loba nini pona likambo ya rando étoile d'amour la fille de longue jambe yende to benga top modèle des médias congolaises o loba nini pona affaire ya rando entre nous bato ya média entre nous biso bato sala musala média étoile d'amour zo loba nini diamataye dibunde zo loba nini yo pe lisusu rando affaire ya rando to bungisa manu ki mitema to sukola mitema na biso poiti to tambusa musala na ndinga solo parce que là to komi penzana komuna musala na ndenge ya mabe makasi poiti tozo komi ko bunga nzela likambo ya rando na bite rando suke futa bino na bandeko basi rando futa bino
nde bozana penza na alekaka na ngai yo leki na nga est-ce que rame futa bino to bosala ngo kana balwenge moko bunga po bamona kaka ngai yo ngai likambo bongai yo yango zo bomamboka likambo ya bongai zo bomamboka vraiment bandeko basi to sosola to comprendre to zawapi to kota musala opoto panzaka sanga Kongo to panzaka sanga Kongo nene edino image a panzaka sanga Kongo yo pokota ke panza sanga na kati ya kopanda sanga Kongo mais to komo panza sanga Kongo te to komi to komi ndo panza sanga Buzoba sanga Buzoba ndo komi ko panza na net sanga Buzoba ndo komi ko panza na media ba para ba olanda ba émission ba olanda biso batala biso oyo to pesa bango ko moga malonga ya kitoko na elengi mais to komo pesa bango Buzoba vraiment ndeko mwasi mobali oyo zo kanga chroniqueur journaliste yim to sala musala mona ngai vraiment sosola affaire rando ni amso na Buzoba ta niveau to koma ba niveau moko boye vraiment eza vraiment ya Buzoba ko finga na ba bêtise ko finga na ba vie familiale ko finga na tiwa ba bilo mususu ko rob na minoko na mususu to ko finga yango est-ce que vous trouvez ça normal? Bino bato bozala barando na minunga na masirando bozo to vara normal bo vandi penda boy c'est que là vraiment de la salle portable et tout ça la nyonso yango na episi mo pe mutu makasi mais sinon vraiment na habité caméraman ni réalisateur ni la ko filmer oyi loka na plateau dans sa Buzoba obanjo ba Buzoba ipe a jouer à filmer a tient peu l'internet na habité vraiment pas la même le calamoti pas na penyo le kati so na Buzoba na media pas na ngai le kati na ko filmer ote parce que ngabili kona linga ngoti to yaki na media photo panda sanga Kongo to panda sanga mboka to panda sanga mokili bato ba sipila et ça bato mité na bien parce que mboko to na mboka ba stress outi musala mbala moko talaka to passa 8 heures de temps mbala musala 7 heures de temps na musala obimi 8 heures obimi 6 heures ozo ngamba ko 17 heures olambi oli même sur information total raté mais to comment ko ba YouTube parce que pour le l'absence de stress otali ki akinga na salaki bo salaki moi bien mais là na moni Buzoba ndé komi trop mais na ba cette fois-ci fona loba parce que fona loba d'accord musala so ke na ngobe futa yo musala oyo so tamboli na ngobe na bi futa yo mais so tamboli na Buzoba e futa na ngoti o ko manoka chroniqueuse ya internet ya Facebook on blessé binoté n'insulter mututé mais na pesa blo toli nga o azama na malamu azama to ko yoka ayoka pe andima ayamba na mutema moko là to komi vraiment na to komi penza na mobulu moko na media vraiment na éviter bandeko na ba Holanda ngai penza na éviter mama na biso Sarah Gom mama Sarah Gom nagi Sarah Gom na yo so la nanga musika na mboka torsi na vers torsi tala ngala makambo miko kati la ngala mikambo parce que na bi ke uzapena na kati ba élément o basala o bazosala ba connerie ba Buzoba o bazo barando to barando na o baza barando na Facebook et na media yo uzapena ba fan na kati wana na bi uzaba fan na o c'est plan na bango binga ngapi et dino image mais ngali na penza ser wana o ko ta contact na été mais ce que la moitié nous va ça musala on a des ordres on a Buzoba est-ce que na pesa relation na pas chroniquer zona na pesa bande ko nyoso o busala Buzoba wana barando na bino wana en tout cas bo s'arrêter pardon bo s'arrêter barando na bino ils ont aboutir na rien et puis bozo gagner là rien o sa zimbo na makamara ndo pesa Alex Musapi alo bake ngani no sala rando bo na sala iboye ba futa nga mbongo mais bi ke besoin quelque part besoin influencer quelque part na si derrière bino besoin ba to batinda bino là mususu mais ba vérité robima ça ba vérité to comme tango comme tango vérité bo bisa vérité bino mo te moni ya ndina sala ka boye mutu bazaki derrière nga za ko tinda nga mutu mo za ki boye mais so ba tinda e futa mbongo c'est mieux et ça peut bien quand même ça là qui veut le comment boye et futa quelque chose mais ce qu'on ça non pas pour la loingi vraiment ça m'a mingi
ça pendant mon mingi. En tout cas tout le Kenya toujours marqué moi petite pause pour tout lancer moi publicité des alakaka et d'une image ça musala ko mona na vraiment nga lingi Kenya na moto nyoso na lingi to za penda solide to za na bomoko to poto tabusa musala na kitoko na elengi. Ya Patrick Marois Vengi, mon pari space. Ya Marois Vengi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko ye na agence hotel veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Marois Vengi, Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut le kana Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Marois Vengi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire umela te pona kati agence oyo tozana ba service ebele rotinda ba carton rotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutazana Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Marois Vengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Marois Vengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso eloko kitoko vraiment ngo iumela atinda biro ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Marois Vengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Léon numéro 25 umela bon mais quand on a bolinga nkolo vraiment bande konanga basi vraiment tout meka koluka elongi nkolo parce que là tout koboki na désordre na buzoba et sungate mininga sali boyo landeli vraiment tuza wapi hein bomi ko bongsa musala po musala uza bazoba te musala uza batana ele musala uza pona pesa bato sengo ndenge dini maza pesa mikolo sengo bilo ko ko pesa sengo wana ti ole bo ba bêtise bo so bo ba n'importe quoi na kata na media na télé bani mabeti liwa emo wabo gro wa fleur ko ngata baba mako malale pola et ça mabe makasi musala za kitoko na elengi vraiment bandeko na basi tozonga na nzela pardon tozonga na nzela musala oza eza tona musala ya batama yeli zoka pa ko sala nango mais so ko sala ko pela ndenge mo bien quelque bien vraiment la pesi bino penza na sengi na bino na bosenga na nkolo totambusa musala biso na mwa kitoko vraiment et ça elengi na kitoko vraiment mingi olobezaki na ngote lelo o na ngala pesa moka yango wana et puis communiquer très important et d'une image pendant sanga Congo toujours de boyebi yango na bosenga ba chroniqueur na ba chroniqueuse réalisateur journaliste caméraman o azana besoin à travailler www.pandasanga-congo vraiment oza bienvenue tokoyamba yo na motema moko à condition que ozala kitoko yo mo omiyeba ke na kitoko so omiyebi koza kitoko en tout cas etambola bien omiyeba ke na pe mayeli so omiyebi ke na mayeli etambola bien omiyeba ke na la tape bien so omiyebi ke la tape bien en tout cas etambola bien mais ko la biso te ke ka ndinga na ma trop to lingi bana oyo basolola bien ba poser bien accoutrement pas bien et ça la moi bien pour ça peut valeur ya musala vraiment mingi ya bezaki na ngote on a pas besoin de quoi bien on a à faire rendre ba chroniqueuse vraiment to lingana pour qui mettait mama be et continuer na musala o ya biso tout ça là ka au moins na média to miye bana pe ba niveau leur moko wa mais tout ça la musala to miye bana ba niveau leur moko ndiko mwasi ndiko mobali na wapesa conseil na ndiko mwasi ndiko mobali to lingana so to lingani musala so ke limuso mais so to lingani te vraiment ngala mona obona becho kara omoni na bobetinga kara parce que bolingo zati mais asengi na mioka nde bolingo mingi
tolongola makambo bakanda tolongola buzoba surtout buzoba tolongola tosala musala et tosala musala tolakisa musala biso na miso ya bato basepela musala na biso je comprendre tomeka kokope pe moi l'air monde biwa na osala musala na ye pour la chaîne à télé otali pe biwa ndenge osala musala na bango na moi qualité na moi propriété wana et ça va bien yebe sala yebe landa pe moi le kolo wana ndenge mamile la pesa la pe moi mbulo na RTNC tout le monde a moi plateau na bango na kitoko na elengi tomeka pe osala ko la pe bango tomeka kutu pe bango parce que toi la poto je comprends tout ça la job qualité bien propre tout ça la pe plateau na tout ça la mo pe tout ça la musala so na ba pro tout ça la ko la ndenge ba amateur parce que là toi na poto tout ça la possibilité ya kuzoba ba tu as possible ba capacité mingi ya kusala musala biso za kitoko na elengi vraiment bandeko na ngai ya ba site nyoso to bomisa musala beba ki dino image aki muta caméra sima et dino image ningi bakomo tuna et dino image akoma oloba et dino image akoma sa émission non ça la ngode po ani bandeko la ngai est-ce que yo ça la émission yo le kila na nini parce que on filmer yo pour la monde la gâter pour ça dans l'ombre yango monika ke neto ya ko sala ngote mais si vous voulez on va contribuer na ba idée na nga tango ça émission na yo na contribuer na ba idée na nga mais ba idée nga zo contribuer pourquoi la salle la ngoti nga la salle musala oyo na sabino vérité parce que trop de conneries na musala na biso oyo a média biso bande ezaki mingi et puis na ba caprice ya ba chroniqueur chroniqueuse au salle deux ou trois émissions on moni babenga yo moi caprice babenga yo moi fier no yo ndeko mwasi yo ndeko mobali yo lelo ndo zawa na nde ba omona yo mokili mona yo ba bengi na kombo mimoni star o mimoni ko star mais soki ngai te na sima na yo nde yo komona na pour mo mono kitoko na elengi wana soki na sima na to ba omona yo jamais et puis elle moto fanda elle moto batela pe mbanga parce que le balo basala rien bande commencer de kombali lelo sali nanga lelo ke nayo na souhaiter ba bonne chance que les salam salam malamu mais tout ça la mité mon habité parce que ngasi na misana na kuwana ngala na misana ba kuwana lelo ne pa nga sali nanga lelo ke nayo na mono côté mususu ezala ka ndenge wana lelo na yepa edino image na tabela edino image lelo mona akomi sila 3w.com ngala makaya bu mo bi su kuna bo yi wana kuna 3w.com makaya bo alors pour que na musika te vraiment na pesi ya mbote na ba sunga kamini ni 3w pendant ça la kunena lo bakaka mama la biso restaurant Ewaka toujours na Ivry-sur-Seine na place Gambetta des alakaka yi asunga pendant ça la Congo yi bika contrat na biso des alakaka Père Bifalo de na Bundes Père Bifalo na biso na Bundes otolongaka Père Bifalo na Bundes yi personne pendant ça na Congo azape mo to bazakana vina ngai Ogi Champagne de Switzerland Ogi Champagne balobi okuluze ndeza la kaka yi pasunda 3w pendant ça na Congo na komona Louis Vendôme babi mo teki moné na bilamba na Château Rouge na Paris Louis Vendôme les grands collectionneurs Louis Vendôme peut assumer pendant ça na Congo toujours côté mola tondé zalaka maman la biso Georgine maman la femme commerçante na kati ya service Orge maman assumer pendant ça na Congo maman Georgine oh bien la zolo de femme commerçante ya Bengazi ya assumer pendant ça na Congo toujours na maman Irène Bengazi et sans oublier sœur na ngamo Michel Lutumba exotique comme ma solo na Virus Châtillon na Essonne supérette du quartier yepe assumer pendant ça na Congo toujours Antoinette Bukumba mwana opopia mokolo Judith Sebo toujours Nathan Igor Balou Mege 30 pour tirer la solo na ngande za la 3w pendant ça na Congo ciao Manuel na biso moko ya Muyombe bambota trop balobi panza sango ya Congo edino image edino image panza sango ya Congo Karine Mwadi azolanda siko en direct de Canada balobi je kitoko parce que quand des amakasi toke panza sango ya Congo bapanza basango basuka na nzela nzambe bapanza basango basuka na nzela nzambe Jenny la cible masuka na nzela te nzambe
Karine mwadi asuga na nzela tenzambo Mwambuyelelele Mwambuyele Legela mwambuyewani baja Bahuzu bila mujindungwelelele Panza sango ya Congo Je kitoko Merci, merci, merci Edino image Panza sango ya Congo Edino